Vous s'abonner et belé na chaîne Oyo. Si vous avez besoin d'informations sur artistes, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a tout ensemble surtout référence kokende sika musute zaka kana tolo na se TV. Naebi ko pambola lisusu chaîne Oyo tolo na se ekende liboso. Chaîne Oyo en tout cas Nzambe aeba na ko soutenir batu oyo bazwa ki ba moyen na bango pona ko bimisa pour que chaîne kende liboso esika mama Kalamba ya zwami vraiment azala béni mama ana Kalamba moi ça mon cosme respect kolo amona yo a visiter yo aselo makambo kama bolamu iza makasi na vie na yo bolamu makasi iza na vie na yo dans 2 mois zo ya liboso Nzamba zo visiter makasi normalement na ba porte ya minene zo fonga ma liboso na normalement la likambo bâtiment ozo sangana na bango o se retrouver au sangana na bâtiment roboé batouana ba otia mbongo en jeu et dans 2 mois au monde lo comme lo mama ana Kalamba ina pesio mbote makasi mona mukolo cheno yeswe ketu dikwa kumvimbe yeswe olobi veneza moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yo nkolo na chetolo nanga na sena mukwana lelo na lobi na yo Nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue comme ça la kati na ye afin que oyo nyonso Nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiya na bonde boto qui vienne pour les siècles des siècles nous disons amen. Ceci dit, comme je l'ai dit, je vais donc inviter l'évangéliste Christophe Boukoussou pour la prière. Évangéliste Christophe Boukoussou. Merci. Chers honorables, Excellences, Messieurs le gouverneur David et Kinshasa, chers frères et sœurs dans les Seigneurs, chers artistes, en particulier Shalom. Shalom. Pasteur. Aujourd'hui, je suis honoré d'être devant vous pour qu'ensemble nous puissions pleurer notre frère Botamuto Rajakula, qui a toujours été avec nous, avec tout le monde. Et voilà pourquoi, si je me suis déplacé, je me suis présenté à ce deuil parce que c'est quelqu'un qui vivait avec tout le monde. Voilà pourquoi nous allons faire honneur à ces dieux-là qui a créé, Rajakula qui nous a créés, pour implorer aussi sa grâce, afin que tout se passe bien jusqu'à accompagner notre frère à la dernière demeure. Nous allons nous lever, bien-aimés dans les Seigneurs, pour honorer l'être suprême qui est le maître des temps et des circonstances et qui a permis cette circonstance. Si on peut s'élever. La prière ne nous demande pas de prendre 1 heure du temps, même pas 2 heures du temps. En 2 minutes ou en 1 minute même, Dieu vous écoute. Les promesses, c'est la disponibilité de nos cœurs. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Yesu azali Nzambe, azali Nzambe, azali kumisa Yahweh, toyembela Yahweh, tokomisa Yahweh, Amen, Alléluia, Amen. Kumbona yo elonga Yesu, kumbona yo elonga Yesu, kumbona yo elonga. Kumbona yo elunga, Yesu
Bonjour petit Nangai. Nous avons aux alapés. Moutaba musicien parce que tout le monde a dit José Cartouche a immortalisé que tout le monde n'a pas tant à Rajakulo. Il y a pour na kindoi, toi il y a vraiment pour na que vous appelez mécène, on a le long na yebi que au soutien rapé ba musicien. D'abord bonne santé. Santé ça bien par grâce de Dieu. Rajakula. Yo Rajaveka et Rajakula. Donc on a zalaki au monde angai. Donc ezalaki business ça va comme Rajakula na Kester. Que ça bien Rajakula ben karangal bi Raja que comme confusion. Ozomona nga fo changa Rajaveka Rajakula te po ben Rajakula pas zalaka. Nga pe Rajakula ezo pesa bien te nga changa Rajaveka. Ya wana Kester chinagiro ba no ben nga sko Rajaveka. Donc wana zali penza au monde angai donc est-ce que l'image nini to ba souvenir nini au garder vraiment parce qu'il y a dit qu'à l'époque où on a basera babareko Raja avec ozalaka nanu nanu ozalaka na elenge ba souvenir ni au garda pour nande ko na Raja kula ba souvenir na garda pour les rwana osa monde na monde musique parce qu'on a comme chrétien na tika monde wana nazalaki pour na pe producteur na produire la musique. Mais donc il peut à ça la musique. Donc le va souvenir dans un endroit bien, à Zalaki un bon musicien puis un bon danseur, il faut créer biloko belé pour la danse. Yango siko donc Zalaki va souvenir bien Zalaki wana musala na zako sala. Au côté la biso quelques danses au yebaki à l'époque où ça la succès Yara Jakula. La danse naie tango bazalaki na zaiko oyo basonzoma wana sonzoma basonzo yaki bakréé biloko nango bakréaka na nani oyo akoma na poto norba na norba mpo norba mpe mwana bandali ebaki créateur ba danse bango babiloko bakréaka wana basonzoma et puis na biloko ne mingi aza kosala bakombo ngo na bungi yango nazoi bango suti bonjour oyo na décision na matanga ya Rajakula o to nini parce que tomoni oko rendre un dernier hommage bato bazolanda yo partout dans le monde d'abord ba souvenir ne que garder pour na Rajakula parce que yoza musicien oh lelo yebani mokili mobimba qu'est-ce que tu veux dire nagi wenge na 89 na kutaki Rajakula pesa wenge bapa apesaka baleki na ye bawera son bajibe mpe na bapa wana na 89 et azalaki grand frère nga peut-être nala kolongwa na dima mboma nako kolia mpa na bango ou bien pa bayedi masiku pa tobenga dekani alors souvenir ete ebele ya bien azalaki grand frère azalaki na conseil ebele et azalaki mpe rankine mpena te nde nasali participation nanga koya na matanga etanga artiste parce que aza artiste papa oyo lelo kishasa ezobina presque so totia ata ba 40% eza ya ye donc asala mingi na mboka e nasengi badirigant pays tosengi bango merci ndenge bapense mpona kosalisa mpe ye mais esaliseli basalisi Rajakula na liwa tosepeli mais soki batalaki ye ntango azalaki na bomoi engaka ezala ndenge mosusu parce que na bomoi alukaki tonga batya ye mpo abika mais mo wanaki te mais bon moni ntango akufi ndenge baenveloppe ebimi ebele oui tosengi gouverneur merci tosengi gouvernement merci parce que tomoni baministre Godé baye ye moko mpe gouverneur asali makambo nyonso na adjoint na ye mais na bomoi batalaka biso na bomoi batalaka biso parce que na liwa on dirait ezokoma plus bien que na bomoi mais sinon tosengi bango merci et voilà tosengi bino mpe merci ndenge bopense koya koassiste biso voilà. Dernière question na ezali pourquoi aujourd'hui banatif bandalungwa batiaka plus clan wenge tandis que Rajakula ndenge olobi ke yoyaki na 89 okutaki la Rajakula déjà mais lelo ton Rajakula kufi tomoni ba valeur na ebimi mais pourquoi ils ont zalaka bino plus croire un clan wenge mais na bandalungwa toyebi ba ekite ke tozaka pe na Rajakula moko mais lelo nde utiko bima ezali pourquoi bongo wenge za na ba dirigeant nango biso zaki ba travailleur na wenge simple mais wenge za na ba dirigeant et wenge faut été bango na bakamba boye faut pas toyebaka na bango makambo sel de cas faut pas l'ensemble lelo bana babotami makambo esalami ebele bato bakoli bato mosusu na kati ya wenge bakomi na bakoko alors faut bayeba ke c'est le moment ya kotelema kozala dirigeant ya groupe oui mais un bon dirigeant azali moto ayebi kogere makambo ebele makambo ezalaki biso wenge nde biso wenge te mebe bango wenge parce que soki toyebi biso wenge balobaka bino bosani na wenge bon bango wenge fallait bazala au grand complet na héros ezaka tuma ba stratégie te au grand complet bango so baye ingénieur Blaise Boula aliawa président Jimmy Pena aliawa président Vodason aliawa biso tozali omoni na Marie Paul oui bana on la poto na balem pela mais fallait quand même tout ça la moi idée moko boy mais ça n'a rien bon
Et bah comprendre que Bamako faut aux ensemble pour quand on parle de Raja Kula, en tout cas, azalo kola moi parapluie na bango. Pour wenge bina bakitise les matabani banini, vient na bango Raja, vient na biso Raja. Mais ça n'a rien, tu as critiqué, tu as le bagage na makambo ne faut mo na moka zo ba leçon na ya zo maile. Mais vraiment souci à l'engrais to yebo, ngnet ngana yebo ye. Fait to kuta pena, ba grand frère na nyoso ya makama masola wenge bazala po Raja Kula se bango. Mais ça n'a rien. Peut-être que Banzela ou soit Baïbine Baosa les Gamango. Voilà quoi. Pour incarner Raja Kula, na kimono et kimono, pourquoi cette vêtement? Les arabes façon à coller là. Non, il a un peu de carré technique. Il a un peu de golata. Donc il y a l'attaque, il y a l'attaque bien, il y a le coup de monde à golata. Mais il y a l'idéologie de Tchang, l'idéologie de Angélie, il y a un bandal, il y a propre. Donc tu peux savoir honneur. Je peux savoir honneur parce que à mon quand même que ma bande a salité te soin quoi. Terking ya musique ya Congo, Abisha tipo muto ariskara na ye, présence na ona matanga Raja Kula. Présence na ona matanga Raja Kula. Ouais. Présence na matanga. Ouais, présence nanga parce que Raja Kula qui est artiste à monene, qui grand frère on a zaï côtoyer, biso beta na ba Victor Leison qui dit biso qui dit banda, ça dit torona ma bela banda. Beta Bandoule, on a ba Victor Leison. Bon, tant aux yeux on a Victor et Raja Kula a repé sa Victor et pas. A pomper qui dit question. Esaïe, Hedoume, Eza Raja Kula. Alors il y a un moni. Tant à Kofibo, il faut battre tout route qu'on a palette. Il faut tout comme. Merci à tous à Chipoti pour commencer la démarche mot très important et surtout na Sokoda démarche à Rolanda. Tout le monde ira Jakula Koufi pour na Roloba. Lelo bana balé qui na binonde bazo réussir na musique, bazo zambon na musique. Mais Raja Kula tout le monde ba autorité malgré baye. Est-ce que démarche nous qu'on ça par rapport na libota bana wa tiki parce que Raja Kula beta musique à Congo. L'autre on a zo bengo Martyr Luther King il y a musique à Congo, je sais pourquoi pour ni na bengio. Démarche nous ça la pour na Raja Kula lelo a Koufi to le baké. A Kofi pauvre à bénéficier de la musique. Ndenge otirale adusha tipo na habité que penses-tu sur que des autres pensées ni pour na Raja Kula ndenge le loi tiki biso parce que kulu tuna biso manda chanta lobby ba danse onyo so ba bazo bina lelo za ba danse Raja Kula donc to benge kaza icône démarche ni ko sala pour na ba reconnaître pe Raja Kula musique. Bon démarche à faire ezanango d'abord elo alibosu moi j'attribue d'abord ba faute nanga na gouvernement na biso. Si je te dis que tant ba votarana no budget ya mboka na biso Congo, biso ministère na biso, notre ministère de tutelle ba pesa banka 2% ya pamba. Avec le 2% au ba pesa kana ministère na biso no peut rien. Ozomona. Bon, lelo tozomona Raja Kula Koufi atiki bana, atiki famille. Mais lelo tant nazo lobela nazo attribuer faute nanga na gouvernement parce que tous les gouvernements oya biso depuis tant wa Zaïre ti lelo yo. Aucun gouvernement est structuré makambo ba musicien. Nous sommes dévoués à notre triste sort. Baki balingara musique parce que ba ministre ba binaka. Ba fête na bango na ba voiture na bango ba lovara na ba momi na bango na ba musique. Mais pour ba vanda même na parlement o yoso yoka ba vandi ba voter loi moko pour na ba musicien. Musique mboko ekufi bo soto ela eleki. Ba musicien bazo yemba ba bêtise bazo lobi yemba n'importe quoi parce que le gouvernement ne parvient pas à mettre une structure en place. Structure o ekoki ko organiser le secteur artistique, n'est-ce pas? Alors to sala nini? Raja Kula Koufi atiki ba œuvre ba danse wana ba kofi ba bina ba papa wemba ba bina calculer na ba sonzo oya ba zaiko kala sonzo yemta salango ba pomper qui exécution et ça ba œuvre au muto atiki. Mais comme le gouvernement n'a pas encore structuré le secteur artistique, c'est pour cela que zomona le loyo Raja Kula se retrouver na epene loroté parce que si on avait déjà structuré le secteur artistique mais le lero tozoloba ba si ba pesi ba ordonné déjà que non il y a Koufi bon bobenda bambongo na ye. Vous comprenez? Donc mbora na biso ezama trop mon frère na yoka pas si trop. De sincères félicitations pour cet hommage à Raja Kula. Na habité bakino baza ko landa yo par rapport eloko sali na commune ya Bandalungwa parce que za icône munene d'abord message na ezali no nini to ba dernier mot na yo par rapport au hommage à Raja Kula. D'accord, d'abord je présente toutes mes sincères condoléances à la famille à Raja Kula et na bananio sur Bandal puisque c'est Bandal qui a perdu un grand artiste en la personne de Raja Kula, Atiki Bisso.
Azali Moto Azali le premier chorégraphe à Congo a formé Bato Belé et tout. Alors tu veux rendre le dernier hommage pour t'accompagner la dernière demeure naïe. Lelo souvenir ni regarder parce que le bourgmestre a commis à Bandalungwa souvenir ni regarder à Radjakula parce que nabi ke ba époque wana ozarana no elenge ozarana jeune et le ni regarder surtout époque yoza muto au kuten déjà na génération zaiko danse ni o bande ko linga mingi o Radjakula pe azala na kati wana oui bi Radjakula za muta promotion na ngai oui donc l'air azako sala succès biloko nyonso yaye ezana kati ya makila. Donc, si on a bien entendu la liste des amants molaï. Mais là, ici, pour nous avoir conduit, on a bien on a mis sa batteuse à terre. Ndé au moni, ndé nga robin à barrico calmement. Donc, pour nous c'est une grande perte. Et c'est pas le moment à Kende. Il a fallu tous à former ba jeune et belé, puisque sur la liste il y a ba jeune qui a formé la chorégraphie. L'homme a 6600 phases. Ils ont manqué quoi. Aujourd'hui, contribution dans la culture, il y a Bandalung, d'abord ni. D'abord, je suis un homme de la culture. Je suis un animateur culturel. J'ai une licence en animation culturelle en développement. Il y a INA. Donc, Ngai Moko Naye pour transformer déjà place au Tozali. Moto na moto à Bongissa. Koufaka déjà. Vous avez place moi à culture, il y a Bandalung. En mois de mars, na salagi voyage Moko à Bruxelles, na Lukaba partenaire. Et to signé na Bango pour transformer place au lieu culturel. Comme ça la salle polyvalente à Mounene, comme ça la conservatoire à musique, une pièce, une salle pour le théâtre, une salle pour la bande dessinée, et tout ça là pour nous aider, Bananabiso et Bandal. Pourquoi pas Banamsuba ou Tabakomine. Merci beaucoup, monsieur Bourgoumé. C'est pour nous reçu qui ça. D'abord, bateau, baillé, belé, tout le monde est musicien, comédien, bateau, tout la culture. Kosangisa bateau déjà, on a moto, et comme le roi est le moro bateau, c'est référé à l'époque, Neto Ebara, Toubi, Tang, Bengisa Kaye. Et pas président Mobutu ayakape awa et les autres moni au fungo li sous place ango marie bat babula ki lokwa ntiri mais bat baya na moto et ça d'abord objectif na ça d'abord nini les locaux rendre dernier hommage na Radjakula azali icône ya danse nengo tu ko lobayo moko et ça lui d'abord ndengeni d'abord ko perdre moto eza passe. Le Zoloba Pona Radjakula. Donc quand vous parlez de Radjakula, les algos va piquer au motonga moko, na motema yako perdre un grand artiste comme ça. Mais se retrouver tous ici pour nous rendre hommage, ça fait plaisir. Puisque tous mona bana nyonso, il y a Kinshasa, tous parlez pas que de Bandal. Kinshasa Mobimba, on se retrouve ici. Déjà pototier, ma pinga la porte, sinon t'es des places où ils à la moquer, et belé bazali banda. Puisque Batubaleki est belé. Alors, déjà au Bazali Awa, Moussous Bazalanzela, Potoza la gouverneur, président de l'Assemblée provinciale Bomonier, ministre, député Bazakoya. Donc, Zali, na hauteur naïe, na grandeur naïe, Yango ana lelo, to se réunir Awa pour te rendre dernier hommage à Vinaye. Pour nous, c'est un message européen, ça n'a pas tout le monde au monde entier, la diaspora, bateau pe baïba qui on a libanda. Pas retenir. Non, tous à la soudée, tous à la unie, pas de tribalisme. Le Congo nous appartient. Lelo, tous au benga Congo et lo komakasi. Mengana kolinga to benga Congo et kolo makasi. Puisque et lo komakasi tous au monde la chose, ti lelo batu bazako minimiser et kolo na biso. Mais to benga ngo Congo et lo kwa makasi. Tous à la unie bloc pour to tombola école na biso oyo ya RDC. Ça nous appartient tous. Donc moi na nyonso aux à na quatre coins il y a planète Terre, tous à la unie poété to tombola école na biso puisque bana oyo tozo bota bakotu na biso lobby. Qu'est-ce que vous avez fait de ces pays? Ndenge biso lelo total ba parents na biso. Batindi biso dans de bonnes écoles. Yo za journaliste lelo. C'est grâce à mes parents wana. Biso peto sala te toti que la bana héritage ya malamu que lobby va en vouloir biso te. Merci beaucoup monsieur Bourgoumé. Bonjour. Comment nio eloko o salina Bandalungwa vraiment au soutenir Bob Sec ya Radjakula. D'abord ma souvenir ni d'abord au Bobi parce que ba te belé ba comprendre la position de est-ce que l'honorable Francis Kalombo a rappelé moi la Bandalungwa. Eh
solo binga na mwana bandal te nani sikoyo akwala mwana bandal bandal ebimisa bato ebele eloko ya liboso na ina informe bino Félix Tshisekedi ya mwana bandal potanga abotama bazala kofanda awa atanga abotami na king adresse oyo eya na hôpital ezali awa na bandal bayi na bandal kote ya nini kuna Gentini Gobila mwana bandal donc bandal eya na baprêtre ebele bimisa Mobutu mwana bandal mpona kimbondo wana voisin nanga Mobutu donc toa bana bandal toa bana mabele Raja asali honneur na mboko oyo mwana bandal donc rien à dire je pense que artiste akufaka te toyika kohonorer artiste mpo ye moto ahonora biso toye mpo tohonorer artiste basouvenir ni ogarde mpo na Raja Kula parce que olobi obotami na bandalungwa moi quelques danse oyo oyebaki à l'époque okoki kotangela biso Francis Kalombo solution ebele tomona baguerre bandule baderi yo soko moto ayebi babiloko wana ta ayebi te donc nga aza vie na nga tozala kokende tala répétition na ye tokolanda badanse na ye biloko tout donc eza vraiment via palais quoi tobenga homme de la culture aussi parce que tout le monde s'intéressera plus makasi na culture ben justement on s'intéresse tozala toujours tolandaka toujours tozala rappé na bango to participer pe na bango to meka pe moko to luka to landa makamba musique mais ezalaki ni nanga te quoi voilà dernièrement na bato balandio to bakotala o bato monde entier bakotala o na babsek ya Raja Kula okoko yebisa bango ni mais to yesa ngo ka ke Raja Kei mais ba œuvre na etikali ba danse asale etikali to encourager ka bato ba artiste ba continuer œuvre etikalaka merci beaucoup